Un grand chanteur, innocent. Aigle, ça, il y a un musique. Ceux qui viennent à Fali Poupa, à l'obéza Aigle, il y colo et abatunion. Mais vision na à mon musique. Et ça, pour empêcher péter, il y a un mon appel musique. Déjà, à côté, il vient absolument le bien manquera, ce qu'on a absolument vient à celle qui a une gratitude et un sens. Ceux qui peuvent battre sur le monde, cause à la boye. Et ça, la battu basa bien. Pas changer caca et ça, moi, le côté, on va pas citer. Voilà. Non. Mutu oyo, na joie ma bête na chango en valeur. Et puis, il faut balancer mon que malam ou qui m'a bien ébélé. Parce que pour il faut toujours à ma bête au pesa en valeur. Yo, en singa la ville en nova, y a tant ma bête mon à salaraté. Ngai peine à mon musique. Et on a mis pessi comme moi na aigle. Bayoka douleur. Mais, na loba comme moi tout est. Mais à ma grande surprise, non, mon a batu bon ba ça no c'est ngam na oki douleur. Ngai mutu na yo ki kongo na osani. Après ma mutu o ça importante na musique, genre ba ko fingana, ba polémique, ba ko boyana. Et apporter l'engeloté, na tiva mode poubelle. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, on va te là qui a un mot donc il m'a que bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City. Hey! Bandeko Babolingo. Chez Djonga de ezongeli masolo Chez Djonga de chaque week-end bozamo bimba boko sepela ndenge masolo ezalaka. Po awa chez Djonga de masolo tout ezongi avec un pacte na idéologie. Ngulu ndengulu ntabande taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité bino moko boyebi boza kolia boza koyoka mindule ya kitoko pe elengi. Po bino moko boyebi ke awa chez Djonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kusakana te. Po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta ko sepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindule ya kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec un pacte toujours na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga le 28 juin 2020 Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo boko sepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec un pacte na idéologie oza koyoka musique ya kitoko pe ose détendre elengi. Adresse ezakaka semoko chez Djonga de ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondy 93 140 Oza Mobimba. Chez Djonga de yangonde moboko ya ambiance. C'est naturel au soin. Gardez bande na yo. Très chers amis internet des www.fimbunafimbo News, bonjour partout dans le monde, vous allez connaître Kolanda émission au London News avec la vôtre Josmania Malika, autrement appelée la Wakandese, c'est-à-dire moi ça boya tioko. Merci Nabatutu o balinga ko soutenir nga de loin partout dans le monde. Là je vois mon vieux Deo Mozungu, Fabien international mode d'avion toujours, c'est-à-dire mode d'avion et à l'activer kalamingité. Merci beaucoup. N'assistance ya Batutu o ba soutenir nga na ba moment difficile.
Merci Yanana Tiboaboa depuis quelque part non profiter que souhaiter joyeux anniversaire à ma grande sœur chérie Marlène Kassanga leader babi mon idole quoi donc je te souhaite que du bonheur en tout cas sans plus tarder BCBG Alain BCBG derrière la caméra au fond les biso caméra parce que à toi on a limité na résidence yaye moko so to bito inventé auto inventaka so to beti solo azara nango boy to inventé sko le loto sko na résidence na yemoko Alain BCBG zo la biso invité na biso déjà je crois abonné tout ya film na film bazar ko sepela tout ça bien affilé le lève 10 mètres bonjour Malika bonne santé ouais nangola nzambe ça va nayebi te moi emo mpona babone nyonso ya fimbu na fimbu oyo baolanda biso ya mobosken pia na pito pale ouais avant naloba mpona babone napesi d'abord babonne guérison na bandeko tu bazwami na bokono ya corona et puis basiance ya condoléance na bafamille biologique ya bandeko nyonso oyo bakufi na maladie ya corona et puis fimbu toyeko beta fimbu atwana fimbu na fimbu ken piana toyeko beta fimbu voilà babonné tout ya fimbu na lela bino fort voilà babonné tout ya fimbu na fimbu Malika man y a pas lela bino trop le lot on a résidence ya moko bina filé to équipé tout solo là parce que c'est la première fois les capé na plateau ya Josman ya Malika bina filé les lozananga donc on a habité to ko banda boni orchestre et qui n'est ni évolution orchestre et on est bien tout doucement en Angola Nzambe malgré confinement mais tout ça la fort ya ko bosser moi ndambu mais chanter orchestre ça pena bien si cause en positionné aux un studio to pour préparer les bisonini et là comment réseau ya voilà on a studio on a album nanga positionnement on a studio non ça la banzemo nanga on a tika na 10% ya finalisation ya album nanga et voilà le lobby na filé to yebi ke bina filé ça l'orchestre na mais bina filé pe ana carrière na a pe na parcours na to yebi ke azala pe na orchestre mo quelque part to bengi le leza Villanova mais na yebi to ko expliquer ba fanatique ba Hollanda yo partout dans le monde expliquer biso parce que ba tout musu ba mona ka bina filé mais ba yebi source na été bina filé yo yaka na époque ya Villanova to ya light music. Non, depuis light music. Ouais. Depuis light music. Aux arana light music, aux arana banani, ba collègue ni aux arana bango, et puis ba difficulté ni okuta na ngotango yaka na orchestre wana. Light music tu ba Thierry Migler, ba Hervé Tao, ba Yasser Arafat, ba Mobé, ba Ibraton piana. Oui, ba Ibrator, ba Tabosh, ba Kenya Nambonda, tout ça qui est belé. Bandato basse, Adada Sente, et puis père son nom Jonathan Likompa Linda Lik. Voilà. Au Kendara ton oya kana light music okuta pe ba chef na yo bato pe bazala ko diriger yo. Ya on a tunaki question na ngane bandeli ba difficulté ni okuta na ngotango yo po ya ko okuta na kese tant que okuta pe ba ancien bazala. Ouais, à l'époque chef na ala ki Mobi. Mobi Likompa enda la chef d'orchestre na biso. Et puis Moutayamba sou bien makasi za ka Thierry Migler chanteur par excellence. Yebena a Joaquinga a memanga chez bango na matete. Aola kisanga banzembo nde ba imaka album aliboso amour sanga te koto to matarabo koto to kitarabo za ka Thierry Migler. Et dans l'ensemble tout ça qui bien na batutu ba difficulté ala ina ngote ceux qui ba tchelo rigueur pour na musala au monyon ka rigueur ceux qui peut ba sekisi aussi qui ceux qui ba kangisi ba kangeli okanda c'est réservé kaka normal les aki na ngapa na mona ngo ba difficulté te ala ki plus ba rigueur à musala et a des fois aki o émission batu bako motala na ayo sa nini yo mo po mitu na question nani bango fo balo bakena yo sa nini pourtant ba bike na imbak voilà après au monde mutando si sa maman elle est maestro Fabrigas yé moko numéro 1 soit lobby ça la fan na au fan de cette émission voilà merci beaucoup bina filé na éviter les lobby na filé oyoza tant yo mona ka place batu ba place ha yo bina filé place au batiara yo wana selon yo moko soki yo moko bi omi placé omi tia na place nini par rapport à génération na yo pe non mais tchara musicien congolais simple garçon moi ça la musique na bien normal bato ba yo kanga bango ba classer nga place ba lingi bato ba yo kako ba classer place lingi mais au moto ebi monde artistique ezara monde moko boye mutu nyo salinga za likolo mais ce que tant yo osala kimupe na ebite kimupe za kaka olanda ka lokola yana yo je préfère misana nga za likolo ke nga na micha likolo
misala moni innocent balum ne pas comment o akomi wana et misala sala ki musala monde entier ba komo lobele lelo un grand chanteur te innocent mais un grand artiste lelo alors voilà donc to yemaka bandenge mo connaître ngai pe na un grand chanteur te mais on préféré na za grand artiste misala na yonde et classé au place au classé c'est bien bon on a le balelo na lequel tel mais c'est le terrain sur ça bon côté alors moi je me suis nazana te pour na c'est classé alors ça ram ça là le public ba yo kanga le public ba zo concevoir makam na ngai place ba mo ba monique ba o changa ba changa. Voilà, merci beaucoup. Tant on peut exemple innocent, au lobby que non innocent, c'est un grand artiste. Mais yo me par rapport à la polémique à musique, par rapport à la polémique à musique, tant on peut exemple innocent, mais l'autre comment on appelle innocent les carapines d'émission, à ça pina ba grand oh ya boudara, oh écoute na quatre musique. Bon, on a mon terre que innocent fanda tangi comme mutu mo boy que y na boudeye ou to y na manqué bon. Tout ça battu et puis mal attendé alors moi je non maîtriser mingi makamunanga que makamba battu net makamno lo ba ino ça salbe non maîtriser on pena témoin na côté terrain là exact non maîtriser mingi mamunanga na ya ndambu villa nova parce que kuneza ska na outi voilà to côté pena ndambu villa nova merci beaucoup en tout cas batutu baza scotché na fimbu bozala toujours scotché parce que to sola na bina filé les loto ebi que bina filé abimisaka album na ye ozaki soutenu na Villa Nova. Tout le monde a soutenu na Villa Nova. Mais l'autre monde obimi sa positionnement. Omi bengi siko aigle parce que tu as vu que omi benga ki babenga ki nani l'élève du maître voilà. Ezaki ka flatterie pour na soutien parce que le lo komi aigle. Pose obimi sa positionnement donc oza un besoin soutien ba tu na album na yo. Non tant dans le bas naza aiglon. Aigle ngolo ba aigle mukie. Voilà. Aigle za nyamo mona musika. Ceux qui viennent so fali poupa a le baza aigle. Il ngolo ba teka ali kolo ya batu nyonso. Mais vision na ye amona musika. Et ça pour empêcher péter bina fila mona pe musika. Est-ce que tu sais comprendre? Voilà, ngai pe na ndenge na moni la makamuna nga na ndenge na moni la banzemo na nga na ndenge na moni la carrière na nga na mona pe musika. Le quoi aigle munene aza? Nga pa na adopter comme on ya aigle mukie aiglon. Et là teke na likolo abatu. Est-ce que tu sais comprendre? Voilà. Tant on vient la chose fali pour parler bagaza aigle. Par quoi drako ramane pe baza? Ba roi de la forêt pe bazali ba souverain premier pe bazali et longo ni comme mutu te lingo ba te que so ya za aigle ali kolo ba tout est ça comme na selon vision na et ngai pe na mona musika on a mi pesi comme wana aigle mais longo l'élève du maître te voilà c'est ça parce que ngana mona maestro Fabregas 100%. Mais na rose doit pas comme papa kulutu na rose doit pas comme papa leki mususu et ça problème te tu ka na komba papa te na place okende so copie ba komba papa kulutu ya on a otolo ba na question na nga et ça ka juste ka pona ba soutien et ya sous ce bébé non mona te mwana na yo mais ando ya grande terre na yo mais après quand on a comme na kati ma c'est autre chose bien filé non comme élève du maître on est chance à rater un jour na comme maître mais avant na comme maître faut maître na comme grand maître jour maître Fabregas comme grand maître parce que élève à maître na komi maître voilà jour maître Fabregas comme coco paille na comme grand maître voilà na ba comme belé na garçon de qualité et angai na za ndrangueta naza aiglon de ma génération voilà. Bon, tu es bien filé. Bon, tout le monde a vraiment ba contradiction moi les kaka entre yo na collègue na yo parce que s'il faut to le bilango boza bana papa moko bouti na Villa Nova na light music plutôt. Mais lelo moi tioraima o bokoma nango c'est parce que yo o mi pesa papa na yo ya boya tondeni yo na ibraton piano en tout cas on dirait relation ils à la rater s'il faut dur. Ndeni yo kanisi ke photo yo kanate ponga na sola bien na maestro Fabregas yeba sola bien te ba sola bien te parce que tout le monde a ibrato pas les kaka deux fois à ignorer maramba Fabregas parce que yo les kaka au lo baraba bien ya Fabregas et on peut-être ça la bino ba tioraima wana so eza bongo c'est que yo mo pese réponse non lo bani so eza bongo na moni ko mutu mo za sage na moi c'est mon mayele ne baloba une femme sage bâtit sa maison donc au comprendre déjà voilà moi j'ai pas de problème avec mes frères. Tu vois après les arabons etambola bongo na Congo si na Congo kate na mukili ceux qui mo boulot comment kangisa batu ceux qui nzambe
atomoli Malika grâce te mofaza pe amsuna mutema ko sipote so akokite ebi na yembanga na album nanga na lobelo mo bayoka douleur mais na loba komba mutu te mais à ma grande surprise na mona batu ba mo ba sa no se ngam na oki douleur ngai mutu na yo kiskonga na sani après maramutu oza importante na musique genre ba kofinga na ba polémique ba koboyana et apporter l'engeloté n'activa mode poubelle en moana ndet ba makamba boye na chango na mode poubelle je pas le temps ya kolobela ngo batu ba pour sa musique to sa musique bien pour na lokumu ya mboka na lokumu ya papa abota biso maestro Fabregas bako ina na bako finga na ekesi la kate na vitant que au matabitage faut au s'attendre na moana tout et zala kaka voilà. Voilà. Merci beaucoup Bina Filé. Tu as vu que aux AP artistes musiciens, aux AP na talent na yo. Le tout le monde ba acoustique et beta maki, fait rigolo la beta acoustique, kabosa beta acoustique, qui encore je crois t'as des pas beta acoustique malgré na mon été. Na évité yo pour artistes, na évité sur ba fleur ko bois qui l'amène par rapport à ba acoustique à no monaki. Bango nyonso ba beta ngo bien. Te mena ba tout nyonso première azala kaka. Bango tout ba beta ngo bien. Bango tout baba premier. Fabo maestro pas en préparation habillé pe kamini ta obeta acoustique na ye moi ba flair de obiter sur mon mode d'encouragement. Mana papa ata na lobite ma belle na likolo yebi 100% maestro. On a déjà maître et les gars bien. Siko osala na ndeni ni stratégie ni yo idée ni ozwaka ya ruya na monde de musique au week-end no poto yebi ba musicien ba longa na ba orchestre parce que l'autre comme monde ba musicien belé ba osala ingratitude na ba place ba wuta comme preuve to ko ba neti ba c'est le scrum to monde na ba émission ba boya makamba ba wera donc mais yo siko yo elo ni sala yo elo ni fortifier yo lelo oya pena osali pe carrière na yo mais ozala toujours reconnaissant na place wuta parce que déjà côté à vient absolument le bien mankara ce qu'on a absolument ranson vient na c'est le wana non na mona na ngaite yo mona kate nga maîtriser ka mamuna ngai mingi bien oh non maîtriser te na lo bahate voilà n'est pas au choloba normalement na vie faut ara vrai oui ce qui maestro Fabregas d'abord Nzambi ce qui Nzambi te ndena on a le loté après surtout kiti ce qui maestro Fabregas ndena on a le loté ba parents nga batangi sangan chic mais au monde que lelo no vivre répondre ba classe nga na tanga gité voilà au moni musique ba parents nga bando lingate na sa ngwe mo la mko yembi balo ba makelele mais lelo soki naza on a lelo on a lelo obi na ya boki plaisir na yoki na bima ki na zonga avant ya papa Théo papa ba maestro Fabregas na si manakar na nga a klaxonner papa na telemi papa na kiti oki plaisir wana ngana yo kina papa emo ti aza carne ma klaxonner et là c'est que toi la relation mon vrai voilà donc c'est normal mais sofo nazong c'est la ke ba fleur wana grâce na ye naza ona lelo qui en gratitude en sens te ce qui peut batumsu ba mona ke kozala boye ezo sala batu baza bien ba changer kaka et ça ngolo côté na ngo pas cité voilà ngana mutu oyo na joa mabete na chango en valeur et puis faut so balance monique malamu ele ki mabene belé parce que pour ni faut to joa ka mabete pesa ngo valeur yo asinga na ville nova yata na mabe mona sala raté to za ba tu na pena ba derrière msupe na salaka et mais faut to ta ba parti bien tala lelo yo tala lelo ba yo kadole vraiment donc c'est normal na la bongo mais so Fabregas ça papa pour ngai voilà merci beaucoup Alain BCBG merci na batutu bazara scotché na fimbo bo kende pe ko s'abonner na Malika officiel TV babi comportement nanga et kokani pe na musique nanga batu bakamo nga penate mais tout monde pe batu baselemo ba déclaration ke babi bina filé a obete biso musique kaka na rythme moko est-ce que ko mema biso na rythme mususu te parce que rythme ozo beta lelo na oyo salaka na Villa Nova eza différent beat za ki bon na ça qui binaphilisme na imposer style na mboka ba grand na ça grand te mais na
imposer batu na imposer batu pardon style na ngai mo boye ba s'habituer na benga ngo kibinaphilisme nze musique ya nzambe na ye nango na musique na biso baloba ya mokili mungongo ezo lela musique ezo bina lelo batu bakoma boye na baba na père na biso kuma yeso a joie danse na nga abina ngo boye ne pas wana moni Nora Kalonji en tout cas alinga musique na yo en tout cas en fait faut ça vrai wana originalité na nga voilà non sa musique polobi ata na zate bato ba otika le ba ke o ya ki binaphilisme binafila ala rabwe omoni soki lelo to tche papa na biso Carlito oyoka ke ata okinze moni akaloba ke Carlito o Madilu o Pepe Kale o Kofi foto sa musique bongo moi na atana tena sa musique mo ba kan tsanga lokola Vejan Goubal ou to mo ba kan desanga Jibe ou to mo ba kan desanga wera te fona na identité voilà donc il y a une identité ne pesa pe makamo identité na nga yango wana binafile mungongo ezo lela so nazo yemba batu bazo sima mitema batu bazo crier batu bazo tangisa ma ya misu comment vivre en haut déjà mais oui et ça là nga bien et puis na sepela neni so na concert au monde na tuni batu to beta nini yo kababi mon ex mo to beta nini compliqué c'est que là c'est banze mo kokanité to beta nini mon choix to beta nini terminus oye pucha wana yemba wana fosela nga vocal nango po Jonathan Dianga na qualifier nango ce qui terminus ndé mona comment on terminus pucha wana comment on terminus voilà kalibanga pucha me gagner pucha terminus nanga yo ndanya sonanga en tout cas, et qu'il a bien tant non mon a bien filé non mon a Guilhem Mondo Pentacle ya Luanda que je salue depuis Luanda. Azarana ni azara bureau to azar prêtre na ngai ndeto benga ba prêtre na biso panzara kwanja prêtre na ngai bato nga na beta matolo bangwana na ba lajo muzombo lajo voilà en tout cas merci beaucoup sénateur Paolo Tudilu le producteur selon mon cœur tu coup fait la papa donc bato nga na beta ba matolo bangwana voilà les sénateurs Paolo Tudilu en tout cas bambote non place aux alliés la luxueuse ferme maman ko depuis Luanda on a fait base na nga ba Guilhem Mondo Pentacle Luanda en tout cas bambote non to sana bina filé na ebité na bi ba bibi na fila za ramuta ba trafic to mona bina filé a kota na cercueil abima makolongulu to ebité wono sala nini pour intimider ba to laksa niveau na yo niveau ya pesa au téléma na nzembo mon album na nga o témoignage clip na osala ya do pena loba c'est mieux loba batu ba otala biso fo loba na loba te ba zo stratégie wa na ba loba mwana alinga sala nini na musique na kota ki na cercueil pour ndoye nze monanga na titre ngo ala ki vanité tout est vanité ozana ba jeep ozana ba ndako étage ozana ba bomengwa ndenge nini olingo linga to osuka na cercueil ezaki conseil na ngaki na memela batu ceux qui na kota ki na cercueil ceux eza nde batu baloba ko partie fétiche nanga non laksango batu te on est ba secret si réellement na zana kisi ya solo non laksa batu te ke kisi nanga za na cercueil po ba otimela mais il ça moi batu trop il faut que oui nalingaki na même quand même apport mon la musique congolaise Nathalie depuis musique ezala musicien moko ta kota na kati cercueil et puis mboka oyo eza mboka ba grand chanteur bato niveau na niveau tant yozo ya faut ya pena moi stratégie tu me lo mo ya ba wana ça la bien quand na kota la cercueil et ça la bien mais au moins que bato banga aussi na mona bato ba poster bina fili bamsu bi o mela ta ko kufa bato musu pe ba limba landela ya minini akoti na cercueil po ani ezala ka stratégie et puis na zana kati ya makambo na oyemba yana kota na cercueil wana lero we bato ba pendant na bango qui allait qui cité et ku toko moni ku wana bongo concert mona beta na bandal na na corbillard la ta noir babio za kama kolongolo non moni ni na ngai timina kama lo na moni na ketch me babio za kama kolongolo mutu aboye pena so ata mwe makongolo ndeka internet e koma bwe to mona mona ngoti bon filmer yo mais oui abo mutu aboye ata mwe makongolo ta yo mobina filé malika voilà bina filé na obi connaître na concert à bandal wana ala ndeni to beti concert semaine bitumbe bimi ba mettre nanga ba bundi na ba mettre bandal mo pasuki mutu parce que samedi on a pour na zo la des concerts samedi on a fona ya suko beta ba mettre bandal ba bi
bina fila ko beta su na bandali te soka ye photo panzara na fandinga na panela ba 17h 18h na biya dropé siko to sanen to lela rabato photo ko na corbillard ba mettre so ba moni corbillard e bangisa ba chuma o moni siko na benda corbillard na beta nzambala noir na beta nzambala noir to komi ka bo na place faito beta to signaler mukolo kermesse kata courant ba kati courant ba moi a mélange banjolela ba ben on est pardon et donc sirène sirène comme lela carré côté ba tu bata ba caméra ta bina fila bim mais là sur na beta concert qui toko concert et sili ba mettre ba encadrer ce ko ba danseuse beaucoup ta ba bika ki asoto mec mutola donc ils allaient la stratégie pour la beta concert donc ils a parmi ba stratégie au sala qui ndo kota na cercueil et tout oui c'est normal musicien ça muto pas créer to beta concert msu na banda mais so fabrica ça ya na ba to tche ba bando to kanye net muta zoki to memi et là voilà musicien ya stratégie et puis ko pesa ba tout le monde impression msu so ba dagi na ngote. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, grâce à la star pour l'assistance. Merci beaucoup. Mais oh, ce que les questions ba fanatique n'engna tout na yo, na évité to ebibi na filé, ba artiste ne solo to comme mona, ba ça na ba attaché de presse na bango, ba ça na ba journaliste na ba lobela bango, mais ngamo ko na tala interview wana mutabe ngangati. Ngamo ko na tala bi na fila zo défendre gabi mutaleki moura de la presse na ofinga zate. Mutaleki moura de la presse na succès zate. C'est que yo moko tango za na moura de la presse mona ki asala ba clash pour na baton. Était à connaître. Non, yondo okangeka partout na loba eboy batu ba tout nanga concernant ba chroniqueur ou to ba chroniqueuse msu bando finganga. Voilà, nga lobby. Eza musala na ngai te za ndenge na ngai te posoki na lobby. Nga pe na tinda bato ba fingaka. Moura aleki bato wana ba finganga na ba abonné. Et puis aleki bango na oyeba ko finga. Voilà. Mais ça te que na sepelaka nde moura finga bato après so moura fingi mutu avant mutu peut-être ya makambo na bango mutu mo afinga ki ye pas zongisi yango o tika lo mona ngote koti na bina filet TV wana ya vie privée ya moura na bato na ye na ba guerre na ye po ya mutu barando voilà mais mutu barando mon maîtriser quand même mais oui un frère po na ngai donc asa nga po na nga na mona ke frère na nga na lele fort moura oloba ba bien ebelé nga kuna kamwa kaka bato so na lo bomura lo barate bato basanga tina ko mo benga hypocrite bongo na lo baya lo barate mais bato ba ebisanga mura alo baka sikomo na ina peso secret mo so ngo moni pesa lo bara fo moni azana grâce de mo ana malika pembeni entouré na biso peso ko moni ndenga lo baka na biso dernièrement uchobenga ngo président tala mutu boy na c'est mura merci non informer nga boma ko lo bate ko sa bongo clasher fort ko sala bongo te neti na kala na banda carrière sika oui mutu mo beka entre nous les artistes métier mo aleka boyanga ibabe de TV mura silika président boy te pona take kaka na c'est mura boma lelo siko mutango to boma biso moto to koma normal so ce qu'on a c'est mura take peka n'est-ce qu'on a to yo kana bongo mura nga suka ne dalinga yo kana peka na ekenda bongo wanda na ndenge na mnobo sala no voilà monde more compliqué. Voilà, en tout cas merci beaucoup de balanda film na film. Je pense que ambiance est que normal to poser ba question biso normal to bet indicaté parce que mutu de to na linga indicaté voilà alinga di pembe a esprit mou peut ça dire et fonctionner Alain BCB Jésus la biso pe mituka o ezana parking parce que ma solo beta ma libanda ya pe na batu baboya ka yebi na filaze lokote biso to ko confirmer c'est mieux quand même comme ça batu balo bakuna ba coffee o ba mena mutalo ba coffee azane lokote en tout cas bina filé na ebita en tout cas nga soki ezana ko kumisa te nga na kenda si faut ko loba place succès ya mutu ezape to kende ba luanda to mona pe o kota na ba chez congolaise o kota na ba wenje o kuta bina filé batie ba bafle donc soki mutu esengi ko féliciter il faut to féliciter bina filé na ebita to kende muke poto chité na biso lelo yo moko tango vandaka omitali otali ndaku na yo otali parking na yo otali oyo za elobela ko nini na pesa nzambe merci na mona ka eza o nzambe lingaka ekokisama na vie na nga ekokisami en tout cas na pesa nzambe merci et puis na epesa nga sous be fort ya ko travailler ko kolisa sous musala nga parce que grâce à musala nde na zwango
Yo mondo vanda wana pene tongo tala na te fota baninga no ba musicien ba oleka. Yo mo o mi place concurrent na koza nani. O peut fortifier ka so tali pene bobite o pene beti loko yo et pe se fortifier nga ponga peton no sala e kanga lisusu. Ma concurrent na ngara musique. Nga moko boye na mutu na koza na concurrence na mutu te. Je préfère musique nanga. Eza na concurrence na musique mususu. Mais nga moko na pona ke mutu boza concurrent na mutu musu yo luko za concurrent na bon niveau moko te. Voilà. Emsu yo ebo komate ya ebo koma. Emsu yo ebo loba ya ebo loba te. Emsu yo za mukuse ya za mulai. Emsu yo za vine ya za boga. Emsu yo za mpiaker ya za nala. Emsu yo za ki sebele ya za ngote babilo mo babongo. Emsu yo bangara ya bangara te. Musique siko ne musalo esali ke batu baye babiso yango moke ke sa concurrence nango place ke kende sala. Mena kibo moto be Msu yo lukaza concurrent no yalinga basa mwindo yolinga ya pembe msu yo polinga ya pembe yalinga ya mwindo msu yo linga ya couleur ni nalinga basa bien ya couleur bien Dina file bo confondre que toi na moupe msu moi si yo ozo cha réserve yo monnaie fin de cop donc yo so juillet à la luana Tadi to éviter to so la bien filé to so la na bien filé to éviter par rapport à carrière na yo lelo combat mouvement na wizarani les adorateurs de la rumba congolaise les adorateurs de la rumba congolaise yango na banzema na chez net ba poto adoraka biso banzema na chez na soto yemba Bien filé makamo pour commencer na ngope woni za soki mope to komo mema ngope na ndenge moko boy est-ce que pe nous aura pe temps pena ya opesa nzambe temps na ndenge o memela ngoboy nzambe pendant cela na ezateka fosa 6 heures du temps ou 2 heures du temps ata 1 minute so solo nzambe lobane mamo essentiel ya oyoka à réagir nzambe ezateke fo umela olala na l'église sa sonenité nzambe so solo linata 1 minute ya oyoka après nzambe o solo nete biso to ba instrument na to ba élément na ya zo conduire biso nde ya lingi yana ba bitumba mso ekomela biso na butu oyebi yango pete mais nzambe mo wa abundeli a dévier yango komeli o pete donc biso to samela te nzambe mo ayebi ndenga déjà biso po o mona ba pasteur a solo ba okufa mais biso bato masumu to tikala ndene donc mais na remercier nzambe na grâce à ça la ngai sans nzambe mo bulu eloba mon papa maestro Fabregas Dieu me messieurs de trop ba musicien ni ba soutenir yo pe na carrière na oti lelo za la boy parce que to kota ngana Fabo maestro te parce que to ebi déjà na début na yo azaki ki wana pour na soutenir yo mais à part Fabregas maestro eza na musicien ni o yo mo so vandi bobi pe carrière na nga sur lelo na telema boye yepe aza parmi bato ba soutenir nga te na nga mabete na Congo pe na ko soutenir mutu na début ya carrière ya la tête on tous aba hypocrite te ezala te ezala ka so muta longwe ba ozelo ka o chité ba ozelo ka asa nini et puis le l'autre opesa pe batum sou forte te po anini bina filé am so longwe na 2018 parce que avant bina filé am so mutum so longwa ka na 2014 ou to na 2013 am super aleki bina filé na ba mbongo to na koyemba to na banini mais asale lote parce que toi bien affilé yo ya bacha intel écoute longa ka salani boye pa osani les nzela mo batu o batonga ki liboso te me ala ki taillete ba mo ko biso nyonso na kata nini wana ngana sibisa ku makambo ebele olongwe batu msu ba publier na Facebook ba ofinga yo batu msu ba zo critiquer voilà soutien pena na Congo wana culture na biso ba congolais na milongo litenga pena na kati ezalaka so mutalonga et comme on est-ce que c'est zui c'est épaissi on est comme on est-ce que ba félicitations ba tu comme pour ça na ngana yeba ka keke simba ngana mena émissionnet ngana makasi na réseaux sociaux oui moni ngana zongisi la batu banini ba capture ngana sala bon yana batu su ba finga ngai mais tant mambo simba ko moya na bwaka vous a rankiné alors na rankiné te na réaliste olande yana bato su ba boya ba finga asal nini ba finga na commune na ba parents na mais tant nzamba sali grâce album simi au mo préparer deuxième album au mo na ba même personne abosani ka finga ka ponga na man équipe mobile balandela mam na ngai balanda ba to ba sala ba finga ka to bomba bango to cha bango na tiroir
Après on a quelque temps yo senga on a pas ça libanga bani tant ka yo sola nanga bongo maman na zuka capter tant na tindele bou wapena ba journaliste bomba rapé comme sou ba ya bo te to ça na epe poto zo makambo on a bango pe bomba na tiroir te na bo indika danga la bongo ebele lelo mona mutu so afinga yo yem talbo so sengo vidéo anniversaire oh anniversaire na ngai ngaba tabongo sko na tinde la bon ka ba capter ele ka yo bo sana ko fingaka na tinde lio kao oya sute na Congo pena na nga mabete eloko wana esprit wana ya ko soutenir batu na débit to za na ngo pena te biso ba congolais to zela ka chita batu mais so esimbi to mona ba félicitations na batu ba pesa ba félicitations courage voilà merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bandeko nanga moko kutu bandima te. Tant na longwe bandeko nanga moko bandima te. Et ko simba pe boy. Mate grand frère nanga do penza ou lelo zo ba lar no kese nanga yi. Mais tant na longwa ataka Arnaud Wambi. Bina mo pesa na conseil te. Pona mo mi tuka o bo ngo boko te kangot. Zela boy. Ba tonton maestro, ba tu ba le mama kolo na ndaku. Ve nanga tonton maestro koni. Arnaud Wambi pe lelo azo se retrouver na mabange ke zongi. Na bisi Arnaud Wambi fiti jika. Donc voilà. Fiti jika. Donc voilà. Mutazaleka motivé général to bit tango fort. Sécurité spiritas. Moi sécurité spirituelle nangai. Ya ira motivé ayebeke wo. Et simba. Voilà. Merci beaucoup Binafilé. Merci pour na koyamba biso. Comment na bala ya dropenda. Yo kanga mika na yedo c'est que ya zara désespéré déjà na carrière na yo. Na biso ya uta banda kala. Nzemo na ngali boso mwana baba. On chaka na Villa Nova. Wana se wana na tozana chez biso na ye. Na oyemba ata mwana baba on nzemo nini o chala batu mwana baba o penda luka nzembo. Yamo na bwaka ete na nzembo wana. Oh, ah bon? On a bomba barando. Ouais. Ya on a bisa kiyo ke oza rankine. Tina yaya na yo moko kangela yo boy ko boki kapo a négligence. A négligence boy négligence yo luka sundeni. Eza bon te. Le do pas comment na bala. Somo. Na ye bona yo kuta pele nga su TV mususu na changer na chana chambre. Voilà. Voilà, en tout cas to comment. Ya go bobine na zonga. Yaya zo se retrouver déjà et surtout positionnement ils ont eu sous. Yebisa biso na avant to ke na suka to chité avant to chité yebisa biso na position ya positionnement. Ils ont combien ils album ya combien de titres? Positionnement non ça on no kanisa ezana du titre. Mais public et limité ezana 10 titres. Public et commission on a 14 titres. Voilà. Public et commission on a 14 titres. Donc na sens ndeni na lali na lamuki grâce te ma benginga ina filé na po so melanzemo. Voilà. Malika benginga moura de la presse a benginga. Venanga Eric Buka benginga fo emelanga nzembo. Yo ebi peke biso déjà netinga boye. Nzembo nanga ya hada ba kota ba nef shaba mata. No linga no boya te no linga te la bon weekend. Voilà. Et Côte d'Ivoire, nzamba sali quand même grâce na commis préféré. Il y a peuple linga il lingi voix na ngeyembe la bango. Mais je ne pense pas que non comme on a 15. Ceux qui nous en banzembo belene na ngo 14 donc 13 rumba et puis na générique moko tiré. Voilà. Ce qui est le autant de que question à poser à Kyoté, autant les Cambaroloba devant caméra, et puis il y a quelques salutations, on a des remerciements. Merci na batuna sur balinganga, surtout abonné na ya Binafilé TV. Merci na ba mina na Instagram, na ba remarque, na ba conseil. Voilà. Ma banque ezate et pucha Megan. Olinga est fort hein. Na ibisio na la mukana on attend tout na grâce paiement. Ah.
La pesi ex na ngai la Mégane Pouchambote depuis Paris. Na boyeki na okende ote awa tosa ki mupe na boyeki po libanga wana niveau tikango. Nenge na tuna libanga wana pucha wana. Ngana moni net yondo nze batindi yo sa investigation. Nze batindi yo siko yango na éclairci yo. Ngana nga muta ya peto ya pemme. Kwani ko bwa kepeka te pucha po fo botchesu na ex. Yango na lobi yonde batindi yo sa investigation. Loko yo ko sa investigation yango moni na éclairci yo. Na pesi mbote na ex na ngai la Mégane Poucha en direct de France. Voilà. Osukika wana mabanga msezate. Yo lo baki na bwaka eti. Yango na sali bongo voilà. C'est une fille bien, nzamba pambola ye, ape muto soutenir nga na début de carrière na ngai. En tout cas, voilà et na album na nga nyoso abando zalaka faut vraiment na biso bossa na bola moi batute. Voilà, je pense que nga pe na tana moi bola mo komi balé pas normal oza vie privée na nga na rolo bango bete mais le quoi batinda ki osala ba investigation. Yango na éclairci yo. Voilà. Na suki ka wana. Mupe. Nga mupe nyoso ya ngai na ba tokos na ba gara binado na ba izo nyoso ya ngai na boso ni question mo va aller bese kata na biboy émission wana bon na ebité na trouva ki ngo ezaki émission o le kapa papi mboma to ebité bato bele ba innocent baleka ka babenga papi mboma mais ce que you yaki obengi ya papi mboma et comme ça bato bele par rapport pe ya bina filé par rapport pe ya niveau na yo to boité manque de respect ko za la te mais ba s'attendait na ngote ezaki nini ki mo peka muté memo bongo mutu na mutana nenga moni la mam na ye en fait to linga to za ba hypocrite hein na pesa exemple moko bon on pesa exemple était ya papi ngane to solo la déjà na benga ke ya papi mboma alors lokwa na moni caméra na longaka y wana na awana et ça linine déranger na ya ale ki taza ya na benga ya papi ya problème te ka ya papi wana so balamusi lelo papa na biso luambo bafandi se wana abenge luambo te to la pena vrai to aba réaliste alors bateke luambo makia dinenga lo bakia bina filé alors ba papa luambo rassure na lobby attends to yamba amsu ba président de la république ba ministre ba benga wana ba komona bango poni ba son excellence wana et après quand nemona ba yaya ya o mettre muto en valeur o pese valeur ne poni valeur ne poni comme son excellence nanyo bien kasi comme on a hier par exemple premier ministre mboka na biso ne les gars Bruno Tshibala papa Bruno Tshibala bien est-ce que Bruno Tshibala o bien boto mo monsieur Bruno Tshibala son excellence donc ngasko babilo kwana yona na chango na giyaya ya no mabete ya eh bien voilà merci beaucoup batutu ba otala biso to comme na biso de na suka o boka pe déjà mabanga na yo congolais ana nene na lo ba na komo nzambo obike émission ane sila mutu abengi na téléphone ya papi congolais ya papi apesi na téléphone mutu alobake yo nene za neza tana yo ko lobaka suma kamba wera te wera sila ah bon tala niveau congolais nango na komo nzambe yango moni batu ba conseiller biso na mambo eza bien ba conseiller nyo so yo kati wera oyebisa ngai igebi na filé une année de carrière oyesanga wera sila donc ngala kotanga komba wera te wera sila wera ta sili non na komi atana un quart carrière na été et puis na yeso ke wera sili po biso to za vérité watana be baza ba faire rigola baza ba fabricants baza ba déplique baza ba robino baza tout tu as wera kutana kokwa boye tala kokwa wera guboye zo basila parce que mutu abongo na so sous conseil wana na yo kango ngana kenda koko na wera son invité ngai na concert na lati teni ndenge moko c'est ça na balobela ngope obimanje moi musala usala akuna mais ba wera ko moi musala kutu bien bo ba wera penanga na nani pas koko na wera na nani ba tu photo ba uzana ba bon sens nga leader ya orchestre na leader na la zamba te na leader na wenye musique maison mère te omoni batu balingi kaka makambo bezanga mutu na makolo oyo za leader jamoko la tateni monde mona ba Nicodème akende États-Unis nga dana kenda te ba Nicodème ba sa ba succès ba vena so ba faire biso to na ba ndakut et c'est ni na leader ya ba musicien na ngai ya ba café room te ya ba papi kakol se bondo te
Donc voilà, Moukileza bongo. Voilà. Donc bina filo misala penda unique à son genre. Donc oya ndenge na o lobama comme ndenge. To sala makambo oyo biso moto li to sala. Sala vie na ne lingi ko sala vite pour batu balobi. Voilà. Instagram na nga délire na nga voiture. Na linga ba voiture trop na tchara trop ba voiture na Instagram na nga. En tout cas BCB Jésus biso pe ba voiture. Ko monana. Mais yana mutu mo bonga so na teka ba voiture na nga. Ya chara so mandelo pango yesko akena na nga licho nzoka ya biteke depuis Villanova nga so ma de handako bon na boya kutu ko chano ya Villanova na cheka mo loko mo mikolo mo terrain obi mutu anga changer ka yem tanda ko so mandelo pango nde ando lo ba na nga licho netike o avantiller tant na chango maman mutu anga changer o pona nino laksa biso biloko na bia omoni aoki douleur lo ba ngona ndenga mabe jaloux ape moi en plus moi si donc au moment que mutu animaka mutu te mutu chanza kaka du jour au jour malika salama no oyo lingi oza kwa ngaje yo oza kwa ozo sepelisa yo oza kwa arranger quoi ko salama mpona batu te donc ai ya papi aza ya papi maman mami il est là maman mami il est là Fifi Siwa za petite sœur Fifi Siwa. Oh, oui, côté soit ndeni. Malika, aza petite sœur Malika, Grace Temo, aza petite sœur Grace Temo. La star. Non, susu. Ya Tony Koko kuntwala. Aya Tony Koko. Ya Tony Koko to message ya obengaka ya Tony. Ya Joe Star bangato. Ya Joe Star bangato. Hein? Ya Ken Piana. Asa ya Ken Piana filmu na filmu. Ya ngane ya. Ya mutandika olinga yende. Voilà, merci beaucoup Valanda film na film pour comprendre qu'ambiance est à la émission. Ya moura de la presse. Asa ya. Manela kitoko. Kitoko. Voilà, tout ça qui n'a bien filé, je crois pour comprendre oh n'est tout soli à lobby oh sengai à loba. Ndika tende to loba qui en tout cas merci na batutu bazara scotché na fimbu na habité au ngolo basu ya suka poto kata na biso mission poto sisi déjà na pesi batutu merci ne batali biso ne bayambi biso moi aime na Malika officiel TV batu ba s'abonner na Malika officiel TV ya kuna bozo ape moi ba news nanga mwanda moko mibale et na pesi mbote na batutu batali biso voilà. Merci beaucoup. Merci na batutu batali biso, merci na batutu bazara scotché pour nous la Malika Mania. Marlène Kassanga leader, joyeux anniversaire à toi le 10 juin, c'est ton jour. Marlène Kassanga anniversaire naé, je crois vous avez un message naé à atteindre. Azam ko ngate. Voilà. On a 34 ans. Parce que ninga na pisa âge né. Ponga nga benga ya. Aza ya na yo. Ya Marlène, joyeux anniversaire à toi, ya Marlène Kassanga. So na lo banana 34 ba baka oh 28, ah ko ça. Ye mukuse boy, ana ba 27. Depuis na 2006 ba tanga 28, ti lelo ki tate zo matate. Et puis na pesimote na Nixon Kanika, mon vieux, voilà. Voilà, merci beaucoup. To comme déjà un souk émission na biso, to zaki na bi na filé, to sisi na biso. Donc to zaki na résidence na ye. En tout cas, merci beaucoup na batu balinga Manya Malika partout dans le monde. Mon vieux Deyo Muzungu, Paola Schengen depuis Londres, balobi Prudence Ilunga Chako, Prudence Ilunga Chako, la fille la plus stylée du monde. Donc de gros coucou à toi. Baza bosa tellement ebelé. Ya nana tu bois, to zaki na kata lopango ouais. To circuler kaka. Tout ça, ils ne sont pas bien affilés, hein. Donc on est libre, au Tambola. Donc Yanana Tiboba, merci beaucoup pour votre soutien. Caroline soit là, boss abonné vraiment à Malika officiel TV. J'ai dit un grand merci à mon boss Ken Piana Pitopa les Makizembe. Merci pour notre opportunité. En tout cas, bon Keneko s'abonner à Malika officiel TV. Vous n'avez pas belle analyse et allez en tout cas. Merci beaucoup na batutu balinganga Moura de la presse. Merci beaucoup pour l'assistance. Merci, je dis encore merci à mes copines Winnie Diangana, la tata de bébé Aksakali Diangana. En tout cas, quand moi je vous dis déjà, Magali et Kamba depuis quelque part, des gros coucou à toi. Quand moi je vous dis déjà, on se retrouve prochainement. Pour y délégué de Monseigneur Fridolin Ambongo,
a réceptionné 3 conteneurs de biens de première nécessité, dont de l'honorable Alita Chamala. Il s'agit de 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de semoule, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau 75 centilitres, 1500 masques médicalisés, en plus d'une enveloppe. Une générosité de l'honorable Anita Chamala qui n'a pas laissé indifférente la religieuse Karine Mampouya. Nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Anita Chamala qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la diaconie, donc de la charité de notre Père Archevêque, pour que, à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement. Et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous les bienfaiteurs et particulièrement en cet avant-midi pour l'honorable Anita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. Anita Chamala, représentée par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal, affirme solliciter la prière de l'archevêque de Kinshasa. Les messages de l'honorable Anita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier parce qu'il fait partie des personnalités des compatriotes qui ne sont plus à présenter. Cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Il a voulu également que le cardinal puisse le bénir. Par ces gestes, Anita Chamala répond ainsi à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État.